Mokonzi. Yaya, Tantine, HPCKI, pardon, Limbisanga. Baningo azala HPCKI, mais ana moi na kati ndaku, ana bana na mais HPCKI, mais yo mwana te mobilité. Likunya nini oyo koyekela Grace Tembo. Grace Tembo saloni. Oh, yo olinga ko bala, soit disons olinga ko bala. Mutaboya ki onani, mobali ye moko. Loso Grace Tembo, nzamba sale Grace abali. Ya yo nini Karim Mokonzi ba chinois Bon pesa Karim Mokonzi conseil te pourquoi? Aye. Mama oyo ayebi kofana na bana, mama malamu. Dala evandeli na ye, mwasi ya motema pembe maboko pembe. La reine Dinga, mama ayebi kosolola. Balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yoka kite o na mona kite tala e wana mama kitoko evandeli malamu la reine Zinga. Coucou, salut à tous les téléspectateurs. Ça c'est une émission culturelle. Veut dire nalinga ko seka mingi po nazala kana kandate. Balobi émission lelo goût kitoko makasi. Yo ko zapete s'abonner kaka po isalanga ba bien. Balobi la reine Dinga TV la chaîne oyo ko zongi sabileng na kati YouTube balobi chaîne mo pesa kabileng na kati YouTube. La reine Dinga TV c'est la meilleure chaîne. Veut dire so ngozo makambu ya bien. Émission qui toko oyo ko sala ba bien s'abonner kaka awa kaka na la reine Dinga TV ni par ailleurs. Babi kitoko pelengi. Merci beaucoup na bino tout boza branché pour na kolanda émission ya lelo. Babi Nancy Dora yeyo ah nazalaka na guya mangusta. Veut dire yo bakselanga liso mwasi mbinga po esalanga ba bien et yo bongolanga. Yo bon, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Rapidement, je dis un grand merci à la patronne Nakomboya, la reine Dinga. Autre m'a dit, moi si à ma casse, na katia Bundes. Yende akanga masolo na katia Berlin. Ba lui la reine Dinga, maman sociale. La reine Dinga maman lingara bana ba souffrir te. La reine Dinga yende umela vraiment na ngwende na ona musala kitoko zo sala likamna modo te. Likunya te na la reine Dinga. Balbi yende makambo. Je dis encore un grand merci à mon vieux Alpha Miezi na katia Bordeaux. Balbi Alpha Miezi, le grand boss, Mobala Pembe, tonton Moro bien. Je dis encore un grand merci à le grand Djogo, d'où l'esthétique d'Annie Mayoko Banda Barcelone. Balbi Djogo Moro ya mbinga ya soin ya Pembe na mutourouche à Sasa. Je dis un grand merci à Zico Garciano Mokonzi Yabazombo na kati ya Belgique. Autre m'a dit Hollandais noir. Zico Garciano mobala pembe mobala kotaka ngongnanda kote. Erez mozala na poto paraît que ngongezala raté na ebité pour na comité. Je dis encore un grand merci à Jokanga Champagne. Balbi tonton moro bien, tonton solara bien. Je dis encore un grand merci à Jokanga Champagne. Balbi tonton moro bien. Jokanga Champagne, vraiment ça la kanga ba bien. Balbi les grands boss na kati Belgique. Jokanga Champagne. Je dis encore un grand merci à Kes Mamengi, professeur privé ya. Kes Mamengi, propriétaire privé ya bambote trop makuma vinga na bosani yote pourquoi pas papa filo ma pepe ou mela vraiment la ngwende na yo na boza vraiment belé bozo loba non si dora le lor lobela nini ya koponza te question quoi ah oui lelo na saka ngamoko émission le saka ya analyse sur actualité ezoleka yo mto bien actualité te o ezoleka zalaka brancher au ko découvrir premièrement la belle nanu moninga bali sepela e zela pe ayo la linga ko seka mi pola zala kana kamba de la reine Dinga mwasi ya makasi mwasi alonga bitumba tunanga osiliki pourquoi ozo seka pona nini
na siliki te na oseka po na yebi likambo na zoseka. Kari Mokonzi Yaya Tantine HPCKI pardon limbisanga. Baningi wazala HPCKI mais ana mwana na kati ndaku ana bana na ye mais HPCKI mais yo mwana te mobilité. Likunya nini oyo koyekela Grace Tembo. Grace Tembo saloni. Oh, yo ero olinga ko bala, soit disons olinga ko bala. Mutaboya ki onani, mobali ye mokoti. Siko oyo kosa biso, oyo mumto boya ki mobala ngo, aza mkuse, ana mbongo te, ane loko te. Oh. Lokuta tina niveau pourquoi? Yo penya osaka licencié na lokuta. Ozoela ngo penza licence Kari Mokonzi. Oh, kaso Grace Tembo bali. Eza tourna ye, nzamba za ka roulage. Lelo apesi o bien alo kwa roulage. Le so Grace Tembo nzamba sale grâce à Bali. Ya yo nini Kari Mokonzi ba chinois Bo pesa Kari Mokonzi conseil te pourquoi? Bino ngaka Kari Mokonzi salaka mabe poani. Oh. Azui grâce ya kobala mais Kari Mokonzi faut sepela. Yo bani soko la comparaison yo na Grace Tembo mais Grace Tembo ezangolu yo pe Kari ni soko balaki to ngai pe ka to sepela. Oh atko mo Kari nous sala izo se biza munyo sote. Yo lo ba soit disons bonga ozala mukanda la poto oza bien là na kishasa a otonga ba villa osomami nyo soka lokuta ne tondi na munoko na Kari Mokonzi. Non, jamais vu. Yoso olobi ko linga libala te mais on dit maki kele balo pourquoi? Pour comme bien tina niveau ke bo bala na penza ba chinois ba saki prêt pour na rozela mamnyoso. Et quoi arrivé to moi libala ngo na novembre et salamité. Et ça qui ni famille à mobali ne ba boya ki ko bala yo Karine. Balbi soki bobala na ki ngeza ka libala ya bino mi balé famille ba boya ki po vi Karine ozalaka très impolo banga mutu te oza fimo oza mal éduqué, mal encadré aussi. Ya isa la yo ta soniko mutu nyoso chaka maboko na yo mi bengi star te star eza buzoba star lo linga batyo maboko to mis na ndenge ya bien nde bataka non sidora poupée riche mais yo batyo maboko la ndenge mabe yo kanti bezi za bezi tende buzoba ta dernièrement ozuma belo tie o mi filmo publier yango sko yo mutu nyoso sepela nango kolinga mwaso bobala azuma bela mi publier ozo betango bo yo kanti bezi beza buzoba yo ba de l'école et ça bien étudier c'est bien vraiment dans la vie. Tika Grace Tembo bana na ye ezatana ye aza kitoko yango nzambe a touché motema mobali wana parce que moni biso basi neto zala boy to e bara mobali a robala ote mais mi bali ba e bara baso ba robala Steve prendre nga wana malgré tout na balité Steve ebi ke moi sur nga na robala kingani. La patron la reine Timinga Zana, ya habité au mobile T. Viens Alpha Miez na Bordeaux. Ebi ke moi songa la robala kingani. Pas un mobile aebara. Moi si oye akobala, moi si oye rochana ndaku na vie. Yo Karine dozana oye mobile obala ote. Lingaka ko sala ka bola mo belé mabe muke parce que la vie c'est comme ça. Tika Grace Tembo azune chance abali na ye tika ya bala na ye tika ya bota na to msamumu yo Karine likunya nini koyoka la Grace Tembo mais atana ye yo zelata na yo na bale passer na yo pourquoi balwa l'amour est aveugle mobali so amone mabala Karine so tele passer na yo ozaka dégoût mais luko bongisa luko ozala bien la vie kozala bien. Quand on dit Mouninga, on dit Grace Tembo, quand on se boye, est-ce que c'est normal? Mais dis-moi Mouninga, pas bali na ye. Ah non, Maramozo sala, ils ont nyong qui savent ma battre, yo quand ça ngolo kumu, ils ont ma bé. Ils ont ma bé. On m'a dit na vie, tout est vanité. Nyo so to salara, écotika la nango.
nyonso eko tikala nango tolingaka kosala bolamu ebele mabe muke tolukaka bokonzi ya likolo yango eza ya motuya yoka soko fingi yango ne résultat ya bien soko fingi yango ne eza résultat malamu eza résultat moko ya mabe donc nzambe akofuta one eloko te tika jalousie tika complexe yoka ziba tusu babengo oza complexe bazofinga yo karima mokoni elongo makasi faux chéri esala bien te mutu fo ozaka simple en tout cas tokeli su na artiste comédien la biso monene oyo babengaka pasteur patron autrement dit Serge. Félicitations vraiment na ndenge obali balobi Bible lobi mobala kotika e baboti pe akoluka e molonga ni bakosala ya bango foyer. En tout cas félicitations ebele ndenge obali. N'ayez que artiste comédien belé babulaka il faut bal il faut moi ça ou ta poto faut bal moi ça poto mais yo ça nous choix na yo obali na yo et le posa marié. Malgré tout, mutom dalobi na ndenge na ye. Kobala kokufa, ezana mutom dape saka témoignage na ndenge na ye ya mabe. Vous comprenez? En tout cas, merci Nabino tout bozala qui vraiment branché pour la rolanda moi analyse. Oh yo, et Salbino vraiment ba bien. Yo muto kaka keto som ninga bali tika. Omoni ngana zala tanti nanga outubala na âge ya 59 à le mariage pilon. Donc chaque chose a son temps. Soki tana yo koki obala. So isenga obala na 25 ans obali. So isenga obala na 100 ans obala kaka. Totika koyoka ka keto. Omoni muto ayoka ka keto pa muninga ki mobola. Tomona ngoti. Bozala camarade belé mais soki bino nyos bo touchaka ta msu $100. Jalousie ezalate. Mais soki bozaka oyo muninga oyo touchaka $100 na passe. Aozana jalousie moko oko supporter jalousie wana ti. Ba famille pe to mona ngo soki mobolele ki trop jalousie zalaka. Bango bino ba star. Soki star oya zanga yende muta zaka na jalousie makali loka kaka mokonzi za ko mifunda vina pourquoi? Hein? Muta okela muninga jalousie neti totano black à part. La reine dinga ndenga zawana. Ana ba mbongo na ye nzamba pambola ye mwasi makasi mwasi alonga bitumba na kati ya Berlin ndanga zana e bien nzamba pambola ye bongo parce que yo ko kele jalousie par rapport à quoi ozomona donc c'est que jalousie vraiment si je ne suis lelo to panzela ki tekisa kaka jalousie ne tozoboya so mninga bali yo keto elatio yo kan sinenge Serge bali bongo ba collègue ne ba artiste comme yo bi keto bongo ba sentine mitema na bango momoni ke po bo ba bali aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine dinga mama ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine dinga.